Biso Télévision, chaîne Oyo Ekokani na yo. Lelo eza mokolo moko boye oyo na sepeli nango makasi. Donc nano na mona bana banda musala oyo nano na mona te babengi basali mbela pona to ya poto soutenir mboka moko songolo. Bato ebele mais na comprendre te na moni bato ebele te ba misuku ba benga basenga ba adresse mais na moni pe bango te na comprendre te elo ni leleki ngo komi bwakela malade na bakisi na seki vraiment biso toza famille na famille nyonso elo bato babosanaka bato baswanaka bato babundaka. Vous allez belé beaucoup de l'émission de partout na pesi bino mbote. Mbote balanyo c'est chez Biso TV. Oui malamu na mission na bino réponse à nos questions. Yande ko na pesi moyini nanga mbote, moyini mbote, moyini bonjour, moyini nanga bonsoir. Lelo eza mokolo moko boye oyo na sepeli nango makasi. Donc nano na mona bana banda musala oyo nano na mona te babengi basali mbela pona to ya poto soutenir mboka moko songolo bien poto to soutenir eloko moko songolo. Vraiment lelo lokwa na zui na zui enveloppe nanga na bwaki na kati ya nini na se sentir vraiment lokwa ba kilo elongwe kilo ekei. Donc na sepeli na mokolo lelo makasi. Nzamba kumisa nzamba pambola pasteur Jean-Paul Mayata pe na bande konyo surtout ya musala na biso. Ngana ebeka ke na okuta plein du monde awa parce que ndenge to sololelaki na ebeka na okuta bato ebele. Mais na comprendre te na moni bato ebele te ba misuku ba benga basenga ba adresse. Mais la moni pe bango te na comprendre te elo ni leleki. On a sepeli makasi d'aller parce que ba recourir na kolo mutasala mabele. Ko ebi mokili mutasala ngo nzambe. Donc lokola makambo ezi mabele il fallait ka ba recourir pa nzambe. Donc vraiment idée bazu idée ya kitoko ya malamu donc nzambe a continuer ko pesa bango ba idée ya boye. Geste d'amour. Tout ça lié le côté par rapport il y a ba ressources par rapport il y a ba moyens au batu ba cause la nango. Mais ce petit geste là manifeste montre que les artistes et comédiens sont de cœur avec nos compatriotes de Goma. On est salle ba comédien belé bazate pendant que message etamola ki de pas batu belé et ça dit à quoi kaboyo kanité au bino bozana ngo komi bwakela malade na bakisi na seki vraiment biso toza famille na famille nyonso elo bato babosanaka bato baswanaka bato babundaka meto kabwana te mais pour un message à l'église jamais na ko ntima muto aboya na ekoya au moins que toi na ba matanga si la bisalu akufela ki papa na ye ozomona eza na ngo ranki te mais makamba boy photo mona naka photo mona rapport tokabola passe na baninga eza ilo moko parce que bandeko oyo bazali kuna na Goma bino boyebi volcan ndenge dérangeaki vraiment bandeko ba famille mingi babungani omona ta mususu mama azokima papa azokima boye mwana azokima boye donc mingi pe baza ba victime ya liwa donc pasi wana eza biloko oyo mutako tika nango na vie mobimba akobosa na mote sans le sambo ma plein donc tochi musika mais toyeka pona le sambo donc voilà to sepel makasi to sensation njoto pepele L'artiste Oui mbote ndeko nanga. bonne santé. Oui kimizali. Voilà un mot par rapport ya mokolo alelo oyo mokolo pona biso ezali esengo parce que tozokende poto sunga bato baza na pasi yo poza moko ya ba comédien ya mboko oyo liloba no eko ikozala ni Non liloba nanga ba recourir na kolo mutasala mabele. Ko ebi mokili mutasala ngo nzambe. Donc lokola makambo ezi mabele il fallait ka ba recourir pa nzambe. Donc vraiment idée bazu idée ya kitoko ya malamu donc nzambe a continuer ko pesa bango ba idée ya boye. Et puis na bande konyo ya Goma oui parce que tous a des cœurs na bino donc vraiment ils ont bino tous a des cœurs. Na joie comme phénomène, na joie de la coupe sans souci, na joie de la coupe président lobé, na joie de la coupe de la développement qui s'en va. Mon corazon coup de téléphone, na lobi na que jouer na salle lobo, na lobi aujourd'hui na me confirmer que na artiste. Bon na coupe ça, tout ça na maman dinga
Sauf esabi na Congo. Esabi na Congo, ba Congolais ba na kati biso pe toi ba Congolais, toi ba artiste. Et en tant qu'artiste, il faut te compatir na balinga na biso. Ko appelle la Goma. Artiste bazali, même en tant qu'artiste c'était bateau à Koufi. On va Koufi bazali banda ko ba Congolais. Et on te sangani na ba artiste, ba jeune artiste na biso bikolo. To kabola pasi wana bango. Topesi ba participation moi bike to wana ngo o bana bilamba ba pesi o bana 2 francs 3 francs ba pesi o ba moi mba ka ba pesi ka pour participation. Voilà la raison na biso de yaki awa lelo na pasteur de la foi à la guise des artistes à tia église d'ailleurs pour participer à pour vivre à to ko sabansinsa na biso a pour te na baninga biso groupe. Donc ils ont déjà compréhension mener à sali pour cette église, les collègues, les artistes, pour passer l'action, ils ont volonté, il y a madame, ils ont participation à mon aîné, et puis les artistes, d'ailleurs, participation, voilà ce qui était très important. Moi, en tant que doyen, je crois que les jeunes, ils vont participer à en tant qu'artiste. Voilà, merci. Voilà, pour nos artistes et comédiens, c'est une réussite ou bien entente Nabino pour mais qui soit des résultats ici, donc il n'y a pas un problème de résultat, c'est un problème de compassion, de compatir au malheur des amis, aux frères qui sont morts à Goma, qui ont connu cette catastrophe mondiale, enfin, disons humaine. Donc, vous voyez, quand on va assister, totalité aux acteurs à groupe ligne. Aux Congolais, il n'y a pas que des Congolais, il y a aussi des étrangers qui vivent à Goma qui sont morts. Donc nous avons compati dans ma camion sur la Katikati, tout ça, une prière, tout ça, pour la baron. Pour moi, je me dis que je peux participer. Pour moi, je vais pantalon, pour moi, je vais officiellement à Goma pour passer pour la paix que Bissot. Congo eza mboka munene elingi bamboka mingi na munene munene nango tolakisa ngo mpe na makambo oyo ya pasi ya baninga toparticipaka topesa. Donc conseil na kopesa bajeune artiste baya te o non o mita salango masumu o mita salango kwedi o mita te esalabi na ndenge ya baninga nyonso ya théâtre baya koparticipe bapesa oyo eza koparticipe eza volontaire eza te obligation eza volontaire. Voilà. Voilà, vous êtes un doyen, le message à compassion au cause de la Nango. J'ai dit qu'on a fait la compassion, c'est-à-dire que tous en a bango. Le fait que nous vendons ensemble, tous sangani, tous sambeli bango, tous cotisés pour la bango, tous petits va passer ça bilamba. Et ça déjà compassion. Merci. Voilà. Allez, bye. Nandenge bosepeli bondimi tosangani na bino na culte oto tomoni ndenge basaki eza koleka ezoleka ngakuzala ebali na bana lokola ezalaki baartiste comédien kaka baadversaire soki aye okozala kaka mwa bagode moko mibale ndenge ezoleka natoko pointe na ka ezoleka kaka ezoleka donc nakumi nano en tout cas une fois de plus merci bana serge botelema petiso moto ya merci également na président Masumo na initiative de ceux qui ont merci na phénomène d'Ali Sobé azali pe moko artiste elle a yoki mbela ayoko na dernière minute mais aye bango donc merci mingi na présence faut battre la pour moi na combien président Masumo ba deux Merci.
Merci d'être là. participation na bino pour sunga bandeko na biso vraiment donc malamu ezali mingi na initiative ya bandeko ya ANTPC bazwaki et puis ndenge basali ya collaboration na papa Jean-Paul Mayata na église Mobimba vraiment eza eloko moko malamu parce que bandeko oyo bazali kuna na Goma bino boyebi volcan ndenge iderangeaki vraiment bandeko bafamille mingi babungani omona ata mosusu mama azokima papa azokima boye mwana azokima boye donc mingi mpe baza bavictime ya liwa donc pasi wana eza babiloko oyo moto akotikala nango na vie mobimba akobosana yango te parce que baefe ya ndenge wana etikalaka mutu na vie donc ça dit faut te soutenir bango na baprière faut te soutenir bango na makambo ebele po bacontinue kovivre baoyo nzambe asali grâce babiki il faut kosoutenir bango vraiment na baprière na makambo ebele donc même gouvernement na biso fo ayebake bandeko moko boye esika moko boye bazali oyo baza bacongolais donc ça dit baza na passe il faut te compatir na malheur wana biso c'est ça. Merci beaucoup.
esengo eza makasi po ezalaki lokola poa na motema bandeko na biso na koma bazomona pasi bazokufa volcan etungisi bango etravaillaki baartiste et comédien yango na ide ezwamaki ya mbangu pour ke totala ndenge nini tokoki kokabola mawa na bango yango na tomonaki pasteur de la foi lokola ye pas artiste et comédien toyebisaki ye ke culte lelo esalema mpona bandeko na biso ya Goma mpe topesa moke oyo tokoki kozala nango po totinda kuna tokotrouve ministre ya affaires sociales pour que to remettre biloko nyonso tu totiki mbongo na biloko nyonso epai ya pasteur de la foi bakosala koli oyo biso tokende kokotika kuna ngai eza kaka coordonné donc nazopesa merci mingi na baartiste comédien oyo baprésident bagroupe bandimi koya pour que tosala geste oyo eza très important nakati pasteur de la foi alobeli yango que baartiste comédien l'unité rend fort. Quand on est ensemble, on peut faire de très bonnes choses. Inutile à cause de la pembeni. Nous sommes remerciés en tout cas l'artiste Nyonso Obayaki. Mais absence totale de l'artiste Bazana Renault, un mot pour nous lancer par la bango. Non, mais pasteur de la foi, c'est à l'Obakiango déjà. Ce qui te yaka ke batubayete, pasteur de la foi, atikali yemoko, elinga ezalamabe. Mais tout le monde quand même, bande qu'on a biso bazalaki disponible lelo, ezala ba Serge, ezala ba Gingombe, ezala ba Sundiata, ezala ba Phénomène Sobe, ba Gabriel, ba Bijou la Reine. Donc ça va. Et c'est ngweza makasi. Biloko pe oyo zwami wana bande qu'on a biso ya Goma bakotala te. Oh, mais bakolio na somona neti kaka mutu moko te. Bakomona nde geste to sali. Et ça n'a combo ya artiste comédien nyonso tout. Merci. Voilà. Bonne santé. Bien. Voilà, mo ya compensation nini okoki kozala nango par rapport à mokolo alelo. Bon, mokolo alelo eza mokolo moko boye oyo na sepeli nango makasi. Donc nano namona bana banda musala oyo nano namona te babengi basali mbela pona toya poto soutenir mboka moko songolo bien poto to soutenir eloko moko songolo vraiment lelo lokwa na zui enveloppe na nga na bwaki na kati ya nini na se sentir vraiment lokwa ba kilo elongwe kilo ekei donc na sepel na mko lelo makasi nzamba kumisa nzamba pambola pasteur Jean-Paul Mayata pe na bande konyoso tu ya musala na biso. Voilà, na yoki na maloba ya pasteur Mayata azoko insister sur unité oyo ezangi ba comédien mbelela oyo ebeta mais ebele ya bandeko bayete message nini yo koki kozala na yango pona mwa lolendo oyo papa Mayata kuta lobite ba misusu asomika make up amemoni ke ye asuki message nini okozala na yango ya malamu e pa bandeko ba Holanda. Bon na yebi ba programme na bango te mais nga na yebeka ke na kuta plein du monde awa parce que ndenge to sololelaki na yebeka na kuta bato ebele mais na comprendre te na moni bato ebele te ba misuku ba benga basenga ba adresse mais la moni pe bango te na comprendre te elo ni leleki. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci maman. Bonsoir maman Bijou. Bonsoir Yaya. Bonne santé. Nangola Nzambe. Voilà, esengono nanu lelo ezali nini ba comédien nyonso basangani lokola mutu moko pona luka moya osunga ba sinistre o nyonso ya mboka na biso na province ya Nord Kivu kuna bisika ouais donc na Nord Kivu plus précisément na ville ya Goma. Vraiment nazana esengo makasi ya boyena ne salamate na pesa na merci na NTPC Mobimba na pesi merci na président na biso Jean-Paul Mayata et puis président Mso Masumu na ndenge asangisi biso ngayeyo na ndenge asangisi biso vraiment toza bango longo donc je suis Goma donc esongo eza makasi non ezalate mais esalami. Voilà, mais il y a Gabi Peda Outi Pe Koloba yango et papa Mayata a lancé message moko et touché nga trop par rapport ya mauvaise foi comportement ya mabe oyo ba fier ezanga mutuna makolo eza tout autour na bino
bozo komi boso na ke lobby pe ekoki pe ko komela bino tout le monde pena salle ba comédien belé bazate pendant que message etamola ki de pa bato ebele eza dire quoi ka boyo kanité au bino boza nango komi bwakela malade na bakisi na seki vraiment biso toza famille na famille nyonso elo bato babosanaka bato baswanaka bato babundaka meto okabwana te mais pour un message à l'église jamais na ko ntima muto aboya na ekoya au moins que toi na ba matanga si la bisalu akufela ki papa na ye peut-être bato mususu baza kuna peut-être bato mususu bazwi tenter peut-être bato mususu pa yo quitter profane que président l'a dit so ba yoka ki ora lobi na butu mais ozo mona eza na ngora ranking te mais makamba boy photo mona naka photo mona na rapport to kabola passe na baninga. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonjour Palmi. Bonjour papa. Comment tu vas? Très bien, merci et vous? Par rapport à mon l'équipe va jouer parce que sans le sambo m'a plein donc tu me sika mais tu es capable dans le sambo donc voilà tu sais pas ma casse de sanctions nous te pépélé to bini to sambeli surtout pour nos frères na Goma. Voilà, c'est quoi après les lots bilo Congo et Kolonga après que les Goma timo colonie. Ah là, je ne sais pas, il faut demander à Oxygène ou dans l'organisation. Biso to sala basali biso ka ba appel, ba lobi to ya ka to ticket. Mais le reste dans l'organisation dans l'organisation merci beaucoup. OK. L'artiste. Oui, Mbouté Ndekonanga. Bonne santé. Oui, Kimizali. Voilà, un mot par rapport à Mokolo Alelo. Oyo Mokolo pour na biso ezali esengo parce que tozo kende poto sunga bato bazana passe yo poza moko ya ba comédien ya mboko oyo lilobano ekoki kozala ni. Non, lilobano ngezali merci na NTP Mobimba, NTPC et puis na président Masumu, na ba secrétaire Oxygène et puis na encadré nyonso. Donc vraiment et là on a sepelé makasi ezali parce que ba recourir na kolo mutasala mabele. Oyebi mokili mutasala ngweza nzambe. Donc lokola makambo ezi mabele il fallait ka ba recourir pa nzambe. Donc vraiment idée bazu idée ya kitoko ya malamu donc nzambe a continuer ko pesa bango ba idée ya boye et puis na bande konyo ya Goma oye ba ke toza de cœur na bino donc vraiment ils ont bino toza de ke ils ont bino toza de ke vraiment tozo la passe wana na bino toza na bino. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Que kosala eloko to sali lelo c'est un geste d'amour. To sali eloko te par rapport il y a des ressources par rapport il y a des moyens au batu ba cause la nango. Mais ce petit geste là manifeste montre que les artistes et comédiens sont de cœur avec nos compatriotes de Goma pour nous soutenir bango na effet oyo naturel il y a éruption il y a volcan à Nirangongo mais et bébé si ba vie ya batu ebele tiki batu mususu ba orphelin et tiki batu mususu sans enfants et tiki batu mususu par terre mais nous sommes de cœur avec bango et nous les artistes et comédiens nous disons nous sommes Goma. C'est ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Oui, bonsoir. Ouais, CG, Tomoni. Yo, Ozali Bongo, secrétaire général, il y a NTPC, Oyo, P. Sangsaka, ba comédien et belé. Mokolo alelo, mokolo nesengo, parce que biso, tokei, vers bandeko na biso, Oyo, bazana, ba problème. Lilobani ni amala moko kozala nango pe message ni ko kopesa na bandeko na biso nyonso o bazana Goma na ba o baza awa bazu moya ya koyate. Donc premièrement au cholo bango to sangana ki ezaki kilt moko kilt na récolte de dons en espèces et en nature en faveur ya bandeko na biso ya Goma nde yango uto salama. Le grand mot c'est dire merci na Nzambe oya memi makamwa ke netina suka malamu. Merci na pasteur de la foi, na église, na CFC Nyonso. Merci na artiste comédien Nyonso pour répondre positivement à l'invitation. Moi, je suis belé et puis je suis une espèce de nature. Il y a vraiment yangwana. Donc merci mingi. Na ba musu bazui contre ta okoma o bazana nini ba ko le ka en église batiki po photo que nous déposer yango na auprès du ministre affaires sociales na komba artiste nyonso. Merci pe na honorable Francis Chibalabala vice-président assemblée provinciale à Sangana ina biso merci mingi na ye. Donc c'est ce qui est important yango wana. Donc message na bande kwa Goma, nous sommes de cœur avec vous. Dans d'autres ceux qui ont beaucoup de problèmes, en tout cas, nous pensons à vous, nous sommes vos frères, vous êtes nos frères. Donc, moi, Colin Abisso et Koya, donc, Zakara quantité, c'est ça, et outils, na mutema. Donc, merci.
Voilà, mais je posais cette question et pas à ma comédien Moussous. Mon colonini au biloko et Golongo à Kinshasa pour qu'il ne goma. Bah répondre à une question a beaucoup plus. Il faut tout n'ango CG. Le coup la Tozalina yo. J'en profite pour poser cette question. Déjà de lobby, on va emballer. Au moins déjà il faudrait maintenant emballer bien séparer. On emballe ça. Il y aura une délégation des artistes et comédiens, une délégation moko l'église, en tout cas notamment il y aura les pasteurs de la foi moko nabiso, la délégation d'artistes et comédiens, donc on remettre en haut auprès il y a ministre des Affaires sociales. Vous savez déjà le samedi il y aura première ligne à solidarité nationale. On va donner ça pas au nom de la NTPC, pas au nom de Songolo Par, ça sera au nom des artistes comédiens. Il y a des activités, c'est pour tous les artistes comédiens. Donc, donc, je profite aussi de l'occasion pour lancer un message à l'artiste comédien. Va présenter un groupe. Nous avons vu fiche pour assurance vie. Nous avons aussi à ça la toi contacter ou à contacter le secrétariat à NTPC pour retirer la fiche on a rempli la combo à barter na union so pour ils ont rempli aux ongles ces fiches ont fait au rempli aux ongles service tout ça la sikoyo estimation na biso nyonso to meka quotidien na bandekara aussi et puis to solande ni et makambo koleka donc acteur ayoki ke na ba remplir en mode tout ça président na président bon biso ni to remplir ni assurance vité. Donc c'est ça les grands messages. Mon tout ba yebi numéro nanga ba contacter ngai secrétaire NTPC équipé on a zamuda XT assurance vie bon artiste comédien nyonso. Donc c'est un peu ça. C'est du nouveau, les artistes et comédiens congolais enfin assurance vie et côté. Effectivement c'est ça ils a dit et le rotozo bunda nango hein. Donc bandeko va remplir nyonso tous en avoir na biso c'est pas parler de ça voyez tous en avoir na biso sur la ngo to sur la kango peut oser la suite il y a un moment donné on va vous faire appel la presse qu'on dit désormais X Y Z donc c'est un peu ça. Merci l'assurance sur les abats détails et belé voilà. Merci d'abord. Il en nous soit là, ça va problème. Merci. Je suis ici à Polo. Ma campagne, vous savez pas seulement parce que vous êtes artiste, mais c'est parce que vous avez un cœur. Artiste et chef président. Ma demande vous a dans vos idées de volonté. Ma régime a dit tout, ma négociage, ma négociation, tout, ma négociation. Il y a ce qu'on y est, ma négociation. Que vous savez que vous avez intéressé, mais vous savez que vous avez ça. Oh, le se passe, il y a le souper dans les mains. Dis qu'à moi, il y a le bambou, et ça va pour nous. Dis qu'à moi, il y a le bambou, ça va pour nous. La soumission à prendre les salés, il y a des gens de conscience, artistes et comédiens, au titre de l'éternellement de mon kiko. Après la mort, c'est ce que nous sert de nos témoignages du sous. La première voilà l'occasion. La famille là, président Ouestana a assez, n'a pas 100 francs de la Goma. C'est une occasion favorable pour nous soit bénédiction à l'État. La soumission, il y a une conscience. Ce qu'on a congolais, par un constaté, là, nous avons tout yaboui, tout est artiste congolais, tout est excellence à ça. Ce que vous avez unique au territoire, on a besoin de film et un bon cadeau. Tout ça a un grand film, mais surtout ça a uni, tout ça là. Mais le quoi tout ça partagé, or l'union fait la force. Mais le quoi tout ça éparpillé, tout ça on a midi, mais tout ça est l'homme. Artiste, sois conscience. Sois conscience.
na usema na NTBC na makulutu na biso. Vous veillez de temps à autre, lorsqu'il y a quelque chose qui ne va pas, même pour un message, tomber ça dans l'État, tomber ça dans le gouvernement, à côté de l'Assemblée provinciale, pour tomber ça message, où il peut être plus facile et plus rapide, ils ont fait ça théâtre. Le long où on s'appelle, musique même moins monter, à ta commune comme les mamans, mais chrétiens, païens, à ta théâtre. À ta théâtre. Ceux qui nous avons tous à la vision, tous à l'île, bien mettre au contribuer à nous. Tous ces naturels au ministère de la culture et art, mais ils sont obligés de pousser le ministère de la culture à cause de la œuvre de l'issue, à cause de la œuvre. Mais de l'autre, groupe salon, le nom du groupe va évoluer dans tout ça. Mais il était sur le côté de l'image, son groupe salon à l'époque. Mais de l'autre, ça va. Avant, on a profité, on a profité. Papa sont à profiter. Papa m'a belé dans sa vie. Et belé de la course à l'eau. Je peux pas dire qu'on soit dans un phénomène. Dans un Okina. On a tout ça film et à Congo. Dans quand il y a un groupe, où est-ce qu'on a un groupe à monnaie. Et est-ce que tu as remarqué de côté? Pour ceux qui théâtre, et que ça l'envoie. La salle à groupe de côté. Ça va payer en 1928. La note de l'eau, ça théâtre. La salle du groupe, les gens s'en va des groupes. Mais ça va suivre sur le C. À cause de ça, ils sont plus par référence. Mais surtout au temps, nous sommes à la nous sommes à la nous sommes mérité par respect. Nous sommes mérité par camomille. Nous avons une personne témoignage. Nous connaissons beaucoup de téléphones. Nous jouons comme un phénomène. Nous jouons dans le groupe sans souci. Nous jouons dans le groupe président européen. Nous jouons dans le groupe de la République qui s'en va. Nous connaissons beaucoup de téléphones. Balobi a joué dans ça logo. Balobi aujourd'hui dans mes confirmés que nous sommes artistes. Pour un groupe salo. Tout le monde maman Dinga. Maman Dinga le dit quand nous sommes là. Il y a un phénomène à Loba. Phénomène à Loba où nous jouons dans ça logo. Dès que nous avons confirmé carrière. Là on a conseillé, là on a béni pour qualité. On fait nos coups de téléphone. Groupe salo et béni. Ok nous jouer. Mais non. Mais non. Merci Yaya. Tolito de Katopa pour le Bandé. To Samani seulement pour tomber sa peau, tomber sa élamba, tomber sa éloko sombre pour le Bandé comme sur la Goma. Et la cima, to Samani la Goma. Pour nous, on va goûter un volcan. On va goûter un enfant, bien aimé, à ça qui va pauvreté. On sus, à ça qui va nuance. Mais la cima, mot de guide, à qui il y a perte de nuance. Alors priez et vous allez trouver une nuance. Si quand on va pas pour à quoi il faut de plus, comme on a l'autorité, même les monarques, artistes, chefs présidents, frères et sœurs de l'église, si quand il y a ce monsieur Nazareth, il faut qu'on ait là, après mon ami. Amen. Ok. Donc quand on a béni, on fait la télé. Mais c'est mon amour. Quand on a besoin de proches. Car la Bible dit, merci pour les réprimandes. Merci pour la parole de Dieu. Souvent, ils sont comprendre, malgré qu'on va goûter un problème, malgré qu'ils sont dans la limite, pour que qu'on aille à Congo et que les pousseaux, la Congo de l'Église soit Nazareth, ça va se lever à bon moment, et nous sommes pour le Amen. Merci. Merci à Pasteur Herbi, évangéliste Jean-Robert. Et puis, malheureusement, nous réalisons là-bas aussi notre frère Azara, évangéliste, avec beaucoup de respect, la complément ce matin. Évangéliste, c'est Léon Zinga, il y a un handicap, surtout ça, pour ramener ma tasse. C'est notre frère, on a un complément. On a soutenu la Goma. Merci à les voisins qui sont direct partout à travers le monde. Aux autres, dans la Bissau, ça fait la Bissau. Aux autres, Bissau, à travers le monde, partout en Afrique, en Amérique, en Océanie, ça va pas pour le Lomini. Donc, c'est un protocole, on va mettre des messages à côté de moi. Protocole. À santé. Protocole. Merci. Ok, non, protocole, on va à l'église. Comment est-ce qu'on va merci à bébé. En même temps, on a enveloppe la mission. Il y a un complément, ça va être comme artiste. On est dans tous les cas qui ont compris ça.
Merci aux Allemands, merci au gouvernement samaritain, au gouvernement samaritain, et à l'équipe pour sa présence. Le bon salami par la mission avec laquelle nous avons remarqué tout. Voilà, on va se sauver. On va se sauver. Je crois qu'on sait les soucis, ceux qui excellent ça va nous aider. On sait les soucis. Ils sont continués. La zone c'est bon. Excellence, la peine enveloppe pour compartir avec nos frères de Goma, à Gopé Sassima, protocole accompagné à Merci. Tous nos présidents, en comité politique, Mme Zokita, c'est le Zokita. Madame la CFC, Madame la CFC, Madame la CFC, Merci.
aux avons artistes, aux avez pour l'église à voter, mais au lieu et nous réunions sur les beaux-arts présidents si même responsable, comme on a mis sur autres congolais. Président Zokita, le président Zokita, c'est un bisou. Nous avons le président à nous. Nous réunions sur le si on va appeler à ce soir, ça va avoir un artiste. Voilà. Mais ceux qui font le continuer dans un temps où il y a la route de l'ensemble et l'amour à l'amour, si ma ensemble et l'amour à mission l'artiste. Donc, si vous avez un salaire, vous avez une route. Vous avez une route. Les abattoirs d'Israël, les abattoirs d'Imateo Mata, les abattoirs de